Donc il y a un contexte il y a un vision de tout à la opéra et de faire sur l'activité. Donc décrire tout ça donc description des vies. N'a qui veut pas tout ça là parce qu'on a des bizarres à watch. Voilà la famille, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend à RO, vraiment, vous allez coller la émission, la famille. En tout cas, nous sommes là avec force. Le famille Bota, toujours famille Bota, oye. Vraiment, merci beaucoup. Nabino sobolinga chaîne nabiso bozala kana toujours en pembe na kata chaîne nabiso tonto tie vraiment vidéo bozala kana pona kokota pona kolanda biso bande kolanga wala juste na tie libino kaka eza intro pona tokota na ben ya liso na soto yebino lelo mais balobi ezali ebele ya koloba oyo eloba mina kati ya ba audio o eza na kati awa e kozana kata vidéo na biso na ko tie la bino mobimba wala eza juste na tie libino mokie la famille juste pour vous dire niveau ya motema mabe niveau ya keto niveau ya jalousie oyo bato yo bavandaki na belvi bazalaki nango balaki bato mo bakoki mpo koempoisonner belvi sans blague sans blague vraiment en tout cas heureusement belvi a été sage nyonso vraiment ekenda bakenda bato mabe bakenda pembeni ya belvi vraiment Dieu est grand. La famille, en tout cas, balobi film la place CKDG badi na kata Belvi TV, babi Pasteur Didier. Pasteur Didier, en tout cas film wana boyebi kande Pasteur Jacques Ndara nango film mo ki toko déjà. En tout cas vraiment bande kolanga to zala wana coach Simote no bougie. Toyebi ke na kata Belvi TV toujours bilingue zalaka. Toyebi ke maman alambela toujours ka biloko ya kitoko. Maman Belvi jamais à l'ambi absolument comme abbé. Donc ce cas l'ambi a tiens libis en tout cas tu lis toujours avec appétit et appétit vraiment ils a la carte nebiso. Alors tous allons vraiment pour consommer les sous-films oh massivement tout consommer sans modération je vous dis la famille tous allons vraiment et cause à la bien pour na biso famille bota balobi famille bota en tout cas film na biso aussi là tous vraiment ta famille bota belé au baye vraiment vers biso en tout cas nzambe azwa lokumu nzamba kumba malaye na o asali pour na biso la famille sans plus tarder na ko beta masolo otozo beta balobi kombo ya la patrona kombo ya la patrona na ebisio batu mite mezo vimba mite mezo swa lelo yo kaka nde lelo nde ba réaliser que kombo ngo ezo peser na minoko ba bibi so photo longo la kombo wana o yaya ba msu bandi ko ignorer kombo la patrona mais so benga ke déjà la patrona oso benga ki ya kata babi kata la isoko benga la patrona te to mona ba vidéo ebima to mona ba mama Teresa ba wanga na me ebima bo benga la patrona. En fait, la famille, na maloba on a retiré la bino, na audio on a retiré la bino, to koya ko décortiquer quand on est na salaka, na ko décortiquer vraiment audio parce que les gens na mona ali ti ba perdre un mot quoi et la makampu ba balobaka alobi na tamo boye mais abose ni maloba wana et puis biso to yebi ko sala ba analyse to yebi ko loba likambu sur likambu ton likambu salami ton monte ko loba to yeba ndenga ni ya ko loba ko pesa ba point de vue. J'espère que tout le monde peut bazora tant que l'anda biso n'ingi vraiment tout ça la cabanalise biso sans plus tarder la famille roche la bino bolanda dans le moura de la presse bato keto bato jalousie bato mabe bato tellement que belva boya bango pembene parce que belva femme de valeur aza moi simo respectueux akoki jamais kozala kabisi comme on ba PD akoki jamais kozala kabisi comme on ba tloka ba moura bato nyonso na ba sans valeur donc belvi akoki jamais kozala bango pembeni. Alors le quoi beza chaka bango mupanzi bande kolanga kete kota jalousie kota makamnyo sa mabe e kota siko tolanda ye na ba dire na ye ya bozoka motema ya pasi motema ya keto tolanda ba dire ya yemura comme ça to ya ko sai la go analyse na ba dire na en tout cas c'est parti la famille on se retrouve après cet audio et écoutez. Alors, silama. Ce perfume d'antine donné au Lubake. Déjà, au Yading, ce qu'on a la bine, c'est le perfume d'antininga. Sarah, silama. Comment on fixe sa belle comme la patronne, on a besoin de peser. Donc, il y a un contexte, il y a un belle vie, il y a un bientôt fan sur l'activité. Donc, décrire, tout ça, donc, description des vies. N'a qu'un pas de son, la patronne a belle vie, peser à watch. Parce que belle vie, bana bandi qui la patron na moya yé ben ça na kwa 4 niveaux na Congo té. OK? Qui la patron na belle vie ça va au bureau pour fan na comme ça comme la
déjà à partir d'aujourd'hui, pour le monde, elle dit ça la communicatrice, non, mais on a comme on a salé dans la bouquet. On est comme à la patronne, on a le monde, on peut s'en topper ça. Soit on est comme on est si la valeur, on continue pour bien la combattre. Déjà qu'à partir de maintenant, on va dans le monde comme on a pour créer un vino. On a patronne de Pessaye, à Thomas 4 niveau la licence à ça la restaurant, on va passer mal les gars, on va sali. À ça la restaurant, on va foutre mal les gars, on va faire les gars, donc normal. Pour le monde comme la patronne, pour te Pessaye, c'est là ça va te faire un maman livre. Le quoi pas loin qu'on a maman livre à quoi ya. On soit comme voilà, on voit qu'à le moment où on participe très, il y a comme la biseau. Avec moi, droit de terme parti. Surtout plutôt décrire belle fille, dans ma star à Congo, Belva Salini, Belva Salini Loroni, au Toman Dabouté, au Banoko Kedo Tiablo Nofélina, Sero Zakana Mamoli, Bana Mamoli Fakenda, Jono to Mono Tikalima Bukio Tiablo Nofélina, au Salamon Soudan. Hein? Donc, au Seigneur sur le Souna, parce que ça n'est pas mon livre. Comment il est au Koumala Patona? Tokatsiran, Moura. Pour ton information, Belva Salani na star Salani Sali Kombo, si la Kombonia a Sali. Si la Kouta Banda Kala, il faut faire Belvi. Soit disant que Bobien a actrice, ya solo Banda Kala, na ki Kala ne aussi la Banda. Na ki Kala pende a si la Salini. Et là on ici là réalisé na Congo là. Quand un restaurant oyo bengi restaurant Belvi ba pesi ba ko moins. Belvi a sali ata restaurant ba ba zoya au moins. À ça les locaux batu ba ebiki o isa Belvi batu ba zo ba zo kota ba zo liya. Bon c'est qui jalousie. Pour le bébé restaurant batu ba pesi. Na batu ba kota na restaurant là ba ton ba to ba comprendre la ra inquiète na quête nem tezana. Ba comprendre on bala moko. Restaurant ils ont les canaux télévision batu ba zo mona restaurant batu ba zo sa pima bala na kata restaurant. Restaurant ils a propre au senti que restaurant. Batu ba zo lia ba zo CPI o benyango ya et dans la ba pesi. Ça to benyango les mutuno se zo comprendre directement niveau ya jalousie au bozara. On pas Belvi. Tant aux autres ba ke Belvi ils sont topé c'est comme la patronne bochika ko benga na komba la patronne. Ya o pesa kai déjà komba la patronne o pesa kai parce qu'il y a une pire non pesa kana kati. O pesa kai pas batin o pesa kai parce que bande ko lia. O lelo pa mutu place bozana bo lia ka kutu bongo ti bo tikala pe ko zoate. Bo zoate. Belvi c'est parce qu'elle partage. Donc bozo le baké Belvi, bambon a pesa bata somba bata somba. Pourquoi ça somba rabatu mais bino benga bo kindete. Donc le quoi bo kenda ka c'est ka somba rabatu. Vous comprenez? Donc c'est ka somba rabatu mais avant de rendre na batu bien. Si réellement somba ki bino, mais benga bo kindete, benga toujours boza la peine na ye. Benga boza toujours na ye benga bo kindete. Mais le quoi la bo kenda. Donc, pour vous dire que Belvi a son baramouté, pas dans le pouvoir de son baramouté. C'est juste, elle est là pour aider les gens à aider à mon aux anangoté, à aider yo, à sungi, parce que là, on zambe à pesa. Donc, elle ne peut pas, on n'était pas contre la ben, la bine, tout va baiser, la bine, au sol, la kawana. Il y a qu'on y aura kabatou. Il y a ceux qui attendent la problème au kabakati, ma beaucoup ma casse. Au rebelle, il est là, maman, livre. Ouais, bino. Si la date permet la maman, livre la minute, oh. Si ko yende ngaza maman livre bomoni baba bomoni ba porte ndenge kangami parce que elle a fait kaza mutaketo za la rabongo muto alinga ka yenda zwa na vie muto alinga ka ya za malamu jamais ko partager jamais ko fongola gloire n'est pas batu nyonso tozo mona ezo mona na mis tout le monde laisser belle vie ton ala qui permet la maman olive Beyoncé bo liaki mutu to liaki pour que bino bengela patron pas partager qui alors muto bozane pembeni wana azo zombonga maman livre est-ce azo partager donc pour vous dire que belva qui na motema na ya kosunga alors motema là c'est pas donné à n'importe qui ozomona motema na pesa meli mutu nyonso te alors tant que pesa meli belvi biso vraiment toza on a pour ko betele ba bravo en tout cas comment là to changer on te comment so abino donc bo pesa ka comment là bo mi yeba ka te bo mi yeba te bo pesa ka nzamba sala bongo Nzamba sala toujours makambo bongo tant bo pesa mutelo ko bo ka to pesier pona be un jour ce que bo comprendre te bo ko mona ko bongo ce que l'équipe niveau et ya makambo nzambe moura biso to bien kana komba yo pe katala iso tikala ko benga Belvi la patron to benga e o ya pe mbongo na e pompon a maman olive ezaka ya maman olive vous comprenez ezaki ya maman olive mais oyo comment ki na maboka Belvi ezaki ya Belvi comme pesi la ndinga zawana mbongo azozo eza ya yé mais azoyebi ko partager tant Belvi partager c'est qu'à partager na ba oyo ya yé donc ezaki mbongo maman olive ezaki ne mbongo ya Belvi OK pour ton information
mona lokwa mutu na bino ezala so pende ne habité tant bobeta lisolo ke Bellevue bon wala ya maman Olive siko bobeti pe lisolo ya villa ya sila maman Olive mtasombeli mais bo chanter yango siko parla bo nga bolobani est-ce que bino mo bo te bo se contredire bino mo ko malobana bino y pas obeta to na mbonga maman Olive. Or ce n'était pas ça aussi villa on peut saper ya yete eza yemo da futelaka omoni bato aketo ba bato aketo bino boko ka Bellevue te botika Bellevue vanda na ndenga vandi na azala patronne je le confirme et je continuerai à confirmer et puis biso de compter toujours ko bengi na kombo de ba PCC kangama le cas bo pesa on a ignorance bo yeba ka te biso da to to kangi yango kangamba bi o kangami ko le kamese donc to da kombo le tika la bon moura so ozi la biso to tika obenga yaka bimisa nyonso ya Bellevue po ya sikezate bimisa obana ko bimisa dama ba Bellevue nini o so sali to nini o bat ba yineli Bellevue na o yo bimisa au moins que ne pas de comprendre les gens doivent comprendre qu'il y a de jalousie de keto on ne peut pas Bellevue à faux donc bon c'est le mot to boyo lo balabiso concernant Bellevue au bato ba kozwango poker ils allent sous souter des possible choix na bino yaya mawa po na bino dans la moni nzembo o ezo frapper Bellevue candidat patrona écriture musuni la moni beti bino makasi pour comme ko baba longola komba la patrona yaya donc je bone beti bino frapper bino et comme ba longola nzemba longola komba la patrona moni mokili amuki bino bokante kiso bosali Bellevue li kopande bosalela bokante ki ozala emete ba bien fait na ye ba œuvre na ezolo ba na place na ye parce que aucun jour boyo ka Bellevue le kana émission osala émission de si la salle bo mona te ala ta on te pas mutamatala na te Bellevue mutamatala na te muto to sa musala nizo mona na miso batu balbi musala na ende mutezolo ba na place na ye na place tante ya ba matériel na ye ba biloko na ye mais azola so savoir faire na ye azola so musala o ya yebi o ya ponaka ko sala musala na ye ya kozala comédien ya kozala actrice ya wande Bellevue azola sabiso na tante ya ko la sabino biloko na sali ba na tan wana te ozo mona Bellevue na tan wana te biso peut-être na temps wana te biso mingi tolobaka ezali œuvre Bellevue et non vie privée na ye toi na temps ko vie privée na te toi na temps ko te Bellevue atongi ba sali bo non restaurant Bellevue so ke yebani c'est parce qu'il a restaurant il faut que batu ba ko lia ils longo bezo singa batu ba yeba yango pour que ba ko kota mais mususu etikali jamais to ya ko lobande si la sali matala na wana to tika ko sala ngoti et puis matala no zo sala eloko on peut ya yote ozo futela na yo lo ka teke yebana te et c'est ben on bout aussi la souba makele les bossa na réseaux sociaux makele belé ne loko bino mo boza conscient que eza nango yangote bino monde boza na boza conscient que ndako wana eza bino mo ko ba communicateur na boyebi ata place vendre raté boyebi ata identité ne to moni tellement loko on pesa yete abimisi bongo bino pe moni ki bondi pe ko chanter sans pourtant boye ba identité na ye mais au moins Bellevue bato azazaka na bango ba yebi place vendre ka bazala kana bien c'est ça une bonne personne aliaka na batu avant d'aka malamu na batu et ya c'est ça yo vendre na batu malamu te yo pa na ka batu bazaka mabe yaya faut que mitala vraiment en tout cas moura o échoué na eloko no zolo bawana ya koloba ke biso to bandolongola komba la patronne yaya quand nzembo nde fi cartonné no de yeke Bellevue kandi la patronne do azala patronne a otikala la patronne parce qu'il azona boko ako kitaka te Bellevue o kitaka te poza mwana nzambe tellement kazana nzambe waza kati na ye azo sele donc moko na komo lo ba Bellevue tika non Bellevue doser non ba film parce que musele ko ba sengele ba sala ba ni na ba film bazo kokate parce que ngo bazo kota na makambo mususu Bellevue doser lembisela bango yaya lembisela bango biso to sengo pardon Bellevue lembisela bango parce que ça n'est de trop des films à chaque fois combien de films yo commis et puis 2025 on va dire vitesse tellement ba sentir déjà vitesse 2025 est tellement makasi directement et puis si bilobela et puis si keto et puis si makambo bazoloba yaya bo 600 on va de la presse non bo 600 ya sika exacté omoni nyonso boloba aussi to mono de sika exacté donc ya sika eza nango temura eloko moko yo atobimisi ke o Bellevue mtaboma musée Laurent Désiré Kabila biso to linge kaka beloko oya sika eza nango surtout ko ya ko démontrer biso o biso to idela Bellevue de sate donc plein la biso déjà ko échouer alors bo si la mana biso to za ko to taka musala en tout cas Bellevue yo kela ba on ka ma cette fois-ci doser parce que niveau ya ba film eleki atiki bino bail la famille